Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani Naï. Zamba Ibisinga Naïb sa peuple Naïba, s'élever mingi na prière. Tomoni eloko oyo babengi kombo ya esprit de mort na esprit ya maladie. Nous sommes dans le 11e mois, le 12e mois, le mois de janvier, février, mars, avril. Au moment où pépé à Makas, où il y a maladie, où il y a frappé battu. Il y a beaucoup de sacrifices sur la terre. Et ça où il y a volonté en embêter. Bilozolo bana livre pissom, beaucoup de malheurs sont de la part des méchants. Ba sacrifice ya ba occultisme, beaucoup de sacrifices où ils ont salama. Oyo abengami aza kati na libota na nzambe a comprendre tant oyo eza tant moko ya mabe. Luc chapitre 4 verset 29 à 30. Il s'est enlevé, il les chassera de la ville et les mènera jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux et s'en alla. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani Naïo. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepelate na mois oya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye, babengi ye bongo Emily Seti Mainga, mwasi nzambe, mwana ya Canada ya tongo. Balance, bongo, opération Sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani Naïo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nzambe oyo abatilaka nzamba bomba moko na moko. Yo oyo osepeli kolanda biso na émission na biso oyo eza journal lelo nzamba mona yo na orient na occident na est l'ouest na nord na sud. Tout les cas pourquoi tous un message où ils a de la part de l'Éternel Dieu nzamba transmettre biso où ils a message pour tout transmettre na peuple naé. Message eza nini on était dans la prière nzamba talisi biso que tant au peuple naé il faut battre les maming na prière bazala na mwangunga ya le sambo pona koluka où ils allaient longi na nzambe parce que distraction ekoti mingi et pas bana na nzambe nzamba ebisinga na ebisa peuple na eba s'élever mingi na prière tomoni eloko oyo babengi kombo ya esprit de mort na esprit ya maladie nde toza na 11e mois ti 12e mois ti mois ya janvier février mars avril okomona mpepe ya makasi oyo eza ya maladie pe ya liwa oyo ekofrape batu na se na moi. Mais où est très important, ceux qui peuple de Dieu, baluke longi na nzambe, nzamba ko épargner ba oyaye na danger. Parce que na mukili o tozali, to mona tozana deux sortes de morts.
mort mususu où ezali ya volonté nzambe, mais d'autres morts où ezali le diable wa bongisi pour na batu na se na moi. Tozo mona même notre Seigneur Jésus-Christ tango yaki na mukele. Il y avait des pharisiens, les scribes au balukaka ba bomai avant le temps. Mais Christ a boyara okufa où ezali le roi ya batu. Pourquoi? Parce que tant na ina ne koka quitté. Sans plus tarder, tokoki kotanga ba Bible na biso na Luc chapitre 4 verset 29 à 30. Luc chapitre 4 verset 29 à 30, je lis au nom de Jésus. Il s'étant levé, il les chassera de la ville et les mènera jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux et s'en alla. À tout le monde entend Christ abandaki ko prêcher. Makamane koloba, ba scribe bakoka ko supporter en côté. À cause ya kanawana ba mzui Yesu Masia ba memaki na songe ya ngomba. Po bazwa Yesu basa nini ba bwaka en espace au Christ akufa. Or Yesu tango yaki na mukile. Ayaki po akufela humanité. Mais liwa ya Christ et bonga qui était akufa na mort où ezali ya marque au mukile prépara ki pona e. Oh liwa ya Christ et bonga ki akufa sur la montagne de Golgotha. Oh liwa oyo ezalaki liwa o ezalaki na volonté ya Nzambe te, mais volonté ya batu o ba prépara ki sur notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Bible bi nini tant ba memi Yesu ezalaki nini alekaki au milieu na bango pe bakokaki susu kokokisa o ezalaki prendre na bango te. Christ avait refusé la mort où ezalaki préparée par les humains. Pourquoi ce qui Christ a koufaka na liwa où ezalaki préparé par abatu gloire inga kezonge pa na Nzambe te. Mais Christ a boyaki kokufa avant le temps parce que temps wana liwa na ina ne bongisamaki na temps wana te. Le lot au monde, il y a beaucoup de sacrifices sur la terre. Mais les sacrifices, c'est na mukili. D'autres sacrifices, où ils allaient à volonté en zambété. Dans livre Psaume, beaucoup de malheurs sont de la part des méchants. Donc, ma bé mingi, ça la manase na mukili, ils allaient mingi par yabato mabe, par yaba sorcier, par yaba sacrifice, yaba occultisme. Beaucoup de sacrifices où ils ont salama. Donc, tant oyo, peuple de Dieu, mwana aza mwana nzambe mwana oyo abengami aza kati na libota na nzambe a comprendre tant oyo eza tant moko ya mabe na lingi yo nanga toboya oyo ezali liwa. Notre Seigneur Jésus-Christ avait refusé la mort oyo ezalaki préparé par na bato ba préparé ba boma Yesu Masia liwa ya ba ravin. Oh liwa ya ba ravin engeza ezala pona gloire pona nzambe te bato banga baloba ke biso nde mutu tobomiye mais liwa oyo eza pona gloire en nzambe eza autrement tobanga ka liwa te parce que nous tous oyo toye na se na moi liwa eza chemin moko obligé après la vie il y a la mort mokokufa liwa nini oyo ezali liwa ya bato ou liwa oyo ezali de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui tozo remarqué il y a des accidents eza na ba crash eza na ba mort mutu alalaki me mutu alamuki te. Il y a beaucoup de malheurs oyo ezo salama soki tolandeli baliwe belé oyo ezali non pas pour la volonté de Dieu, mais ça batu babongisi mabe pe ba réaliser ozali mabe na ngwe pa na vie abatu. Notre Seigneur Jésus-Christ yemoko pe a passé une étape wana. Il y a des gens au balukaka baboumaye, il y a des gens au ba préparer qui la mort sérieux. Mais là qu'on a sepeli parce que batwana ba comprendre kate ndengeni ba kangi Yesu ba memie na ngoma mais ndengeni Yesu adusola ki na se na milieu na bango ndeni Yesu abimaki na se na maboko na bango. Donc il y a des signes ya protection divine. Ça m'a permettre quitter plan où ezali ya batu et ça la nini et se réaliser dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Aya ki po kufa mais lui qui kufa ezaki lui ba ravente bonga ki lui on ezala sur la croix de Golgotha pour humanité za la sauver lui ba ravin mukilenge ezala sauver te mais lui ya Golgotha ezala ki lui pour na sali pour na humanité nazo bisande komoko o est important dans notre vie o est important tous en aposa il y a liwa où ezali volonté il y a nzambe et se réaliser dans notre vie mais liwa ya batuna mukilité. Notre Seigneur Jésus-Christ a passé na milieu na bango. Notre Seigneur Jésus-Christ
a refusé parce que atali na yaki na kufa mais liwa ba ravente na yaki na kufa mais tant na ngai ya kufa nano ekokité. C'est pour cela notre Seigneur Jésus-Christ avait refusé parce que tant na nano ekokité. Christ azala qui menacé avant le temps. Il y a beaucoup de gens Zamba pesiye 80 à 100 ans à vivre dans na mukile. Mais Moutou a travaillé 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ba bomier avant le temps. Ba bomier avant le temps, a koufi avant le temps. Ba âge oyo, ba pesa qui ya ko vana na mukile a bénéficié seriangote. Donc a koufi avant le temps. Nazo bisande komo ko boya liwa ya avant le temps. Linga okufa na temps fixé. O nzamba préparé pour na vie na yo. Il y a des plans, il y a des sacrifices. Le monde des ténèbres a besoin, il y a des sacrifices, il y a makila, na vie abattu. Mais c'est important, il faut mutu, nyon so waza mwana na nzambe, azonga na sena makolo na nzambe, ba o ba koluka nzambe, ba oyo ba kozwa temps ya ko bondele pa na nzambe, ba tuwana nzamba osala nini ako épargner bango na danger, ba tuwana nzamba osala nini akolongola mabe liboso na bango, ba tuwana nzamba osala nini ako permettre que la mort ezala partage à vie na bango. Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas passé en étape avant le temps. Baluka qui va sacrifier. Avant le temps, Baluka qui va bomaye. Avant le temps, Baluka qui va longolé dans Sénamoy. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, Bilolobi, à l'état qui n'a millier na bango. Ba comprenez comment Christ abimaki na maboko comment Christ azala qui épargné parce que il était Dieu. Azala qui n'a pouvoir. Nicolo, il y a un plan, un projet où azala qui va être humain. Amen. Zamba mona yo. Zamba permettre que tu mabongisa batuna mabe et s'accomplit le cola vie na yo. Mais on zamba bongisa pour na vie na ya on de ça nini et s'accomplit. Car la Bible déclare Dieu confond le projet des méchants. Dieu confond les projets des méchants que tous les projets de l'ennemi. Et ça a pouvoir que le cola vie na yo. Projet à maladie, projet à liwa, ba liwa na ba sorti nyonso. Et ça a pouvoir que le cola vie na yo. Notre Seigneur Jésus-Christ avait refusé la mort. Et ça qui préparé par Batu ya Mukile. Tant que tu as la Bible, ce n'était pas la première fois. Tu as le sous dans Jean chapitre 8, verset 59. Jean chapitre 8, verset 59. Jean chapitre 8, verset 59. Là-dessus, il priera de pierre pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ah, tout le monde a deuxièmement, baluka sous Christ pour babomaye. Baluki sous Yesu pour babomaye. La raison est la kinine. La raison est la ki Yesu bandaki kolobake nzambaza tata nae. Tangu ba scribe, ba juif, ba pharisien, ba yoki appellation na Yesu kolobake nzambaza tata nae. Ba ibaki ke tangu Yesu kolobake nzambaza tata nae c'est que Yesu masi azanzambe. Et pesi bango kanda à cause ya kanda wana Bible obini ni bazwi mabanga po baboma Yesu na ba lapide Yesu akufaliwa mabanga. Bible obi Yesu premièrement amibomaki, deuxièmement abimi na temple akimi. Yesu aboyaki na lingi bisiko zali obo ya liwa ya bato ya mukile. Na boité la mort est un chemin moko. O est obligé après la vie à la mort. Mais liwa ni no kufa. Na ko kufa liwa avant le tenter. Na kufa liwa o est na temps fixé. Na kufa na âge nzamba loba yike après 80 ans ndenga na kufi. Après 70 ans ndenga na kufi. Il y a beaucoup de morts. O ezali de la part des méchants. Bilobi Yesu aboya kiliwa oba lapide na mabanga. Na lingi ne konyo sozola nangai ko négliger message oete. C'est de la part de l'Éternel Dieu. Onza malobi faut peuple nae. Bazonga na sama kolonae. Basenga protection divine afin que ba plan ba projet ya batuna mabe ezana pouvoir te likola vie na bango. Afin que o mukili ebongisa pona bango et s'accomplir te. Yesu apesaka ata espace qui est mukili o liwa ya mukili ezwe sika likola vie na ye.
a permetaki te ata libanga moko o nde ba ndeko bangi ko bamba mabanga ata libanga moko ezoye bilobi tamba ba me mabanga mumi ami bombi po mabanga ezoye te deuxième mouvement abimi na temple pour azala épargner na liwa notre Seigneur Jésus-Christ ayeba ke na mukili fo akufa mais aboya ki akufa liwa ya batu aboya ki akufa avant le temps quoi accepter te liwa ozali ya muki oza sacrifice ya bandoki te oza sacrifice ya mondo kilti te oza sacrifice ya bato misala mabe te parce que yo oza ekela muna nzambe parce que yo oza peuple na nzambe nzamba bomba yo nzamba batela yo protection nzambe ezala bisika yo ozali tant oyo ezala temps ya komi bomba dans la prière tant oyo ezala temps ya kolukelongi na nzambe bomba mi bomba yo pena libota no mobimba bomba bana mwasi pe mobali na yo bomba nyonso oyo ezali ya yo nzamba leka ko protéger afin que la mort ezala pouvoir te likolo na bino parce que kufi liwa batu na mukili gloire ezala pona nzambe te bata mukili ba oloba ke soki akufi eza biso nde mutu tosali ye boye bata mukili ba oloba ke ba plan na biso ba projet na biso et s'accomplit likolo na ye mais ce que okufi liwa o ezali de la part de l'Éternel Dieu gloire ezonga toujours pas na nzambe parce que okufi na temps o ezali temps fixé o nzamba bongisi pona yo nazobisa ndeko moko temps oyo koza na distraction te nazobisa ndeko moko temps oyo mabolongo na se kolukelongi na nzambe afin que nzambe o a protégeaka nzamba leka ko protéger yo pe ko protéger na libota no mobimba notre Seigneur Jésus-Christ avait refusé la mort aux ala qui préparait et pas à battre maintes fois bandeko luka ba bomaye mais yeso zala qui épargné yeso permettait quitter pourquoi pour aboyaki la mort et salama avant le temps aboyaki la mort et salama avant le temps sans plus tarder parce que l'air c'est l'air verset nabiso souk ezali Jean chapitre 10 verset 39 totangi na kombo na Yesu Jean chapitre 10 verset 39 Jean chapitre 10 verset Jean chapitre 10 verset 39 je lis au nom de Jésus là-dessus il cherchera encore à le saisir mais il s'échappa de leurs mains. Donc, Bible obini banda ko luka susu ba kangaye mais yeso sa kinini a échappa ki na maboko na bango. Oh ta banda ko luka ba kangaye raison za la ki moko ezara pona pa bomaye mais yesu a échappa ki na maboko na bango. Parce que Christ aboya ki akufu ezali liwa ou ezali de la part na bato. Mais tout mona tant le temps ezala ki accompli qu'il faut Christ akufa un jour Yesu azobondela alors bi père ce qui est possible le mot la coupe liboso nanga mais na sima Christ alobi non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite tant ou ta ekokaki il faut Yesu akufa Christ avait accepté à passer par la croix de Golgotha parce que tant ekokaki liwa ya croix de Golgotha ezalaki na tanango tant ngongo ekokaki pe liwa wana ezaki na lieu oyo ezalaki précise ezalaki liwa ya baravin te ezalaki liwa ya mabanga te mais bongaki amata sur la croix de Golgotha Christ avait accepté accompli oyo ezalaki volonté oyo ezalaki ya nzambe andimaki babakaye basete na maboko na makolo andimaki batiaye bachapeau ya épine parce que le temps était accompli moment oyo ngonge ekoki ke nzambe azwa mutu na se na moi moment wana ezalaka mpo na gloire na nzambe parce que le temps est accompli toza ba pèlerin toyaki na mukili lokola ba paya lobi tosani tokoleka mais tokufa o ezali liwa avant le temps te mais tokufa liwa o ezali de la part de l'Éternel Dieu tant otoza na temps un moment de prière un jour Josaphat a sangisi peuple Israël mobimba parce que
guerre était le maki, trois rois battent le maki pour pas bunisa peuple encore. Mais Bible dit Josaphat a sangsi peuple Israël. Bas un moment de prière pour pas louker longi nzambe. Tant ba louker longi nzambe. Bible lobi nzambe a confondre trois nations wana. A confondre bango ba bomana bango na bango. Ata moko azala ki épargné te parce que Josaphat a compris ki ngamona koko bunda bitumbo te e bongi na louker longi o ezale longi nzambe. Pe nzambe wana alekaki kolongi sa Josaphat. On a contact, mon numéro est allé plus 243 97 15 15 722 plus 243 97 15 15 722 makamusus yomoko kokate mais lingape au contacter pe basal nanzambe bilobi na 2 Chroniques 20 confiez-vous à l'Éternel Dieu vous serez affermis à ses serviteurs les prophètes vous réussirez yozana posa o basunga yo na prière yozana posa orientation yozana posa directive yozana ba question sa réponse toza disponible pour na to sungabino na ba prière pe na ba directive na makamususu que Dieu vous bénisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepelate na mois oya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona maye lepe bonya na bolingo ya bomama kati na ye ba bengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.